makila na yo Etoda mote mananga Dobelanga peli tutu Olingi kotu kolanga Natamboli pamba motika Kasio byangi galisutu Arana yeko kumbama Namawana ekulutu Motema motema na peto Motema na peto Natukola mimo bimba Namakila na yokolo Motema motema na peto Motema na peto Natukola mimo bimba Namakila na yokolo Mokumba na mabenanga Elekia ina makasi Nani komba kanyoto Monika bolindo nayo Yesu yakako tukoranga Oloko kiko bibika Alana yeko umbama Namawana ekulutu Motema motema na peto Motema na peto Natukola mimo bimba Namakila na yokolo Motema motema na peto Motema na peto Natukola mimo bimba Namakila na yokolo Yesu namakila nayo Otili kope tolanga Otabite otunginga Nabolingo na yonkolo Namoni penandi mikolo Nakobi kolonga sikawa Ona ekulutu nayo Nakeleli na elika Motema motema na peto Motema na peto Natukola mimo bimba Namakila na yokolo Motema motema na peto Motema na peto Natukola mimo bimba Namakila na yokolo Totelema pona liloba Nzambe na mokanda ya Jude chapitre 1 verset 1 jusqu'à 4. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés
Naba oyo babengami. qui sont aimés en Dieu le Père et gardent pour Jésus-Christ. Bango balingami na Nzambe Tata pe babombami mpona Yesu Kristo. Que la miséricorde, Ikaite mawa que la paix pe kimia et la charité vous soient multipliées. e fulisama na bino. Bien-aimés, Wana bandeko balingami. comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, Wana nazalaki koluka ndenge nini nakomela bino na ntina ya lobiko na biso nyonso. je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Wana nga natindami nasala yango mpona kolendisa bino na kobunda na ntina ya kondima oyo epesami na basantu mbala moko koleka. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes C'est vrai. dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Amen. 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 Éternel Dieu, notre Père, nous voici encore devant ta face. Nous venons sous le sang de ton Fils Jésus-Christ. Que tu puisses, oh Dieu, nous exhorter, nous parler et toucher nos cœurs. Amen. Commence avec nous, oh Dieu d'amour, et termine avec nous. Nous te prions ici, toi qui connais toutes choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Tangi likomi moko kitoko. Amen. Oyo Jude akomeli biso. Lobete bongi na biso to combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Amen. Kondima oyo bapesaki yango mbala moko na basantu. Babengi la foi biblique. Yango evandi katikati na bilaka na Nzambe. Amen. Bongi na biso kondima bilaka na Nzambe. Na tango ya biso. Amen. Amen. Croire aux promesses de notre temps. Kondima ezali kouta na koyoka. Pe kouta ezali koyoka ezali kouta na liloba na Nzambe. Pano yozwa kondima, il faut battre ya yo. Amen. Amen. Et Bible est atolete sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Yango Nzambe atindi basakoli, atindi bantoma na ye, ponete bakoka kopesa biso lilobo euti na munoko na ye. Amen. La parole de sa bouche oza kouta na munoko na ye moko. Pona kopesa biso ba révélation. Pona kokotisa biso na repo na Nzambe. Amen. Amen. Parce que ceux qui ozali na kondimande okoti na kati na repo na Nzambe. C'est vrai. Amen. Sinon te kozala na kimiati. Dans Isaïe chapitre 28, versets 12 à 16. Isaïe 28. À partir du verset 12, soit bien été bazalaki koloba na bango ete botala esika ya bobo ya bopemi. Bomema oya lembi aya apema. Tala esika na bopemi. Kasi bango balingaki koyoka te. Kasi pona bango liloba ezalaki kaka mwa ndambo awa bazwi ndambo mususu. Wana tango bazali kotambola bazali kokweya. Pe kokweya babukani. Amen. Amen. Na verset 14. Nde bokoka koyoka liloba na Nzambe, bino bozali komitiola. Bino bozali kokunza likolo na ba libota na Israël. Bino bozali koloba ete biso tosali boyokani na kufa.
pe toyokani na oyo ya mabe. Wana tangu bamaladi ya ndenge na ndenge ezali kopusana ekosimba biso te. Pone ete biso tobombami na kati ya oyo ya mabe pe tozwi lokuta nde tolati yango. Tina na yango elobi Yawe, ngai natie moboko moko kati na mboka na Siona, oyo ezali libanga oyo emekami, oyo ezali libanga na moboko, oyo etongami obe makasi, oyo akosimba yango ye akoyokisa masoni te. Amen. Amen. Zamba lobete na nzela ya kondima. Oyo akondima libanga oyo nde Yesu Kristo. Ye akoyokisama soni te. Amen. Bete okozwa kimia, il y aura un repos. O Nzamba azali kopesa katikati na kondima. Mukanda ya Proverbe chapitre 29 verset 18. Proverbe 29 verset 18. Ilobelobeli biso boyete. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple sans frein. Amen. Soki emonisi lezali te, bato bazali lokola mutuko ezali na frein te. Kasi esengo soki bakotalela mobeko. Et s'ils observent la loi. Sans révélation. Or, Nicolas Lobakete, sur cette pierre de la révélation, je bâtirai mon assemblée. Amen. C'est-à-dire, l'ingomba d'assemblée, bomba milikolo na emoniseli. Tout ce que na emoniseli te, moyo sepela na nzambe zate. Pe okoyi kozala na frein te. Comme le wa muto ya lauki. Yango zomona ete basimba oyo mabe, babete pona bango ezali kaka ndambwa wa ndambwa. Ba délivrance ya awa ya ndenge na ndenge, koto oyo bamasakoli ya ndenge na ndenge, mekolo ndenge tomone kaka tuyabite na tindi bango te. Parce que na emoniseli te, sans révélation. Lelo nalingaki tosolola mpe sur la récompense lifuti nini ezali kati na botosi soko ezali na kondima. La récompense de l'obéissance dans la foi. Foi oyo epesameli babete kondima oyo epesameli biso nyonso tu une fois pour tout. Omoni ete Bible beti makambo na Nzambe eza makambo ya lelo te. Dès avant la fondation du monde, liboso mokili esalama, kolo na biso asi akufaki. Amen. Là était immolé. Et na Golgotha tatolaki ete tout est accompli. Nyonso ekokisami. Et tomoni ete liloba evandi na kati na ba promesse oyo Nzambe apesi biso. Na mukanda ya Baebelo, Hébreux chapitre 11. Tourbanana na verset 36 na 39. Kuna baza kopesa biso, baza kofortifie biso kotalelaka ba oyo bazalaki ba héros kati na kondima. C'est-à-dire bango bazalaki bato na kondima. Ndenge nini batambolaki. Amen. Pe lifuta na bango ezalaki nini. Bible lobete, d'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ba misusu babetaki bango kati na kondima. Ba misusu batiaki bango kati na kokangama. Il fut lapidé. Misusu babomaki bango na mabanga. Scié bakati bango. Torturé. Ba nyongi bango. Misusu babomi bango na nzela ya mopanga.
bazalaki kokende kuna kotambolaka mboka mosusu likolo na mboka mosusu. Susu bazanga babandi kutu kolata bilamba banyama, bilamba bameme, banyokwami, maltraité, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Alléluia. Balaki kotambula tambula konyokwama baero bazali kolo na biso eso baki ete ntango bokomona Yerusalem eza ya asijeti bokima me misusu balobaki ete biso tokotikala. Bango bazalaki na kati na kondima tokotikala me tokotrahir nkolo na biso te. Amen. E bato wana babetamaki batie bango na bakwasho mpona nini finga nkolo ndenge jo balobaki mwasi na alobi ete finga tiola nzambe okufa na yo abi ete non nakosala yango te nayebi ata nakufi ata na poli misu na ngai ekomona ye. Amen. Azalaki na elikia moko, il avait une promesse en lui abi nakoki kosala yango. Et ces gens bazalaki banyokwami bahero oyo bahero mosusu balakisi biso basamso balaki bato na makasi koboma kosala boye nzambe apesa ye bango. Me misusu oyo bavandaki na kimia batangi kutu kombo na bango te. Bango bazalaki na souffrance, bango bazalaki bato na pasi bazonyokola bango, mais ils étaient toujours fidèles au notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, dans verset 39, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Kasi na kotalelaka nyonso wana ti bayaki kokufa elaka oyo epesamelaki bango ekokisamaki nanu te, me bakufaki na elaka. Amen. Bien Bible elobi ete il y aura des moqueurs na ntango na suka oyo bakoloba ete promese ya boyei na ye ezali wapi. Ata bakofinga ata bakoloba bakotiola, me oyo ya ye c'est-à-dire biso toyebi ete ekokokisama na ntango na yango. Amen. Amen. E bato oyo bazalaki na elaka bakufi katikati na elaka ete nkolo na biso akovisite biso. Na verset 40, Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Alléluia. Nzambe azalaki deja komona yango. Bato banyokolamaki, me nkolo azalaki koloba ete il fallait mpe biso toya, biso mpe tondima mpona ete tokoka kokota na oyo babengi perfection, la gloire na Nzambe. Biso mpe tokoka kovivre yango. Imaginez soki promesse wana ya boyai na Yesu Kristo eyaki na ntango na bango, bongo biso tolingaki tosuka yango. Moni te Bible elobi ete nkolo azali kowumela te na boyei na ye na kokokisa babilaka na ye, me azali koize na patience. Awa ezali kosolo na biso na tina na oyo etali résurrection des morts. Promesse balai nango kotambola na yango lobi te Nzambe na biso akovisite biso. Amen. Isuka ye tokosekwa tokomona nkembo na ye. Ndenge nkolo abondelaka bete nkolo nalingi ete bamona nkembo. Amen. La gloire que tu m'avais donnée liboso ete mokili emonana tokomona yango. Kado munene Nzambe apesi ba oyo ye eza première résurrection. C'est-à-dire lisekwa ya liboso tomati toke na fête de noces. C'est le meilleur cadeau nkolo akoki kopesa bana na ye. Amen. Abete, je vais vous préparer une place. Akeko bongisela bino elaka esika et puis nakoya kozwa bino mpona ete painga nazali bino mpe bozala. Amen. Mokolo yango baoyo bakufi katikati na kondima lokola tozalaki awa banyokwamaki eza kaka te bazalaki na esengo non. Ntango bamisu bakimaki mosu ayaki na makasi ya kokima te, mais azalaki na elikia na Nzambe na ye. Amen. Et bato na ils étaient persécutés,
batamboli awa ta mosusu kolia pasi kozanga bilamba tout ça me bayebaki ete nzambe na biso akovisite biso. Amen. Et Bible tatoli ete nyonso wana ekomaki te mpona ete nzambe amonaki mpe biso. Fale mpe biso toya tozala komindima wana mpona tozala partisan nayo babongi ete tokoka kokóma te sano à la perfection tokili kokomona eloko oyo eleki motuya oyo nzambe abongisi mpona baoyo na ye. Mais tokomona d'abord récompense oyo mpona kozwa yango il faut esengi obéissance katikati na kondima. Amen. Dimanche passé tomonaki ete bana Israël bazalaki na kotala bango na nzoto boye bazalaki bato bazalaki kosala makambo malamu balaki kotumba mbeka kotala bango na nzoto boye bakilti na bango ezalaki bien malamu bazalaki mane eza koyela bango. C'était des gens bénis, ils avaient la manne au milieu d'eux, baza kolia. Puis peut-être ils avaient même un rocher qui les suivait qui était Christ. Oui. Amen. Mais à cause du manque de l'obéissance, parce que ce que boyi oyo maloba na nzambe oko sepela na ite mutu yemoko kuna na mo rebe abisi nkolo tangu nzamba solo na mutu directement ayoki bakaki eza kobeta ayoki mungongo ya makasi abi ete Moïse yebisa nzambe désormais asolo na biso directement te. Il faut utiliser toujours un porte-parole. Amen. Et yoza la porte-parole na biso. Nzambe amonaki yango c'était alliance bango moko mutu nde apesaki yango mpe na nzambe. Mais sikoyo nzambe atindi Moïse boni koobéir Moïse wana te. Malgré tout ce qu'ils avaient, les rochers étaient là au milieu d'eux qui était Christ. Bazolia baman, mais mitema na bango ezalaki kokoka na nzambe te. Parce qu'il fallait bazwa un enseignement divin. Amen. Amen. Oui, wuti pa ina nzambe. Eba Moïse komatango mba kitaboye akuta batoyo basi basalaki un veau d'or. Premier commandement ezalaki brisé. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Okoki kozala na nzambe mosusu liboso na ngai te. Ouais, bah, si Aaron, Aaron, c'est la bison zambo to aliko mona, lokola bato misusu, mangomba misusu, lokola mabota misusu. Ti basali ekeko na bango. Oyo bango moko basali na ba bijou na bango, balobi ete ibota na Israël, botala siko nzambe na bino. Yango mema ki kana na nzambe. À cause de manque d'obéissance, babete la désobéissance, kozanga botosi ezali même lokola lisumu na ndoki. C'est-à-dire tant nzamba za kotalo azomona différente na un sorcier. Muto azangi obéissance. Mutaliboso oyo ayaki vraiment kokisi obéissance na nyonso ezalaki kaka ye moko Yesu Christ. Amen. Na mukanda ya Ésaïe chapitre 53, na verset 1 à 5, toko kota d'abord kati na emoniseli koyeba musala nini kolo asalelaki na biso azalaki obéissant comment. Ésaïe 53 verset 1 à 5, qui a crié à ce qui nous a été annoncé, nani yango andimaki oyo balakisi biso to bateyaki biso, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Wana nani ayebaki liboko na nkolo. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Ye amataki amonisamaki lokola mwa nzete moko ya muke. Lokola eloko ebwakami. Na mabimaki na mwa mabelo ekauki. La Bible dit il n'avait ni beauté. Alléluia. Amen. Azalaki atana eloko moko toki ko attirer biso. Beauté te. Ni éclat pour attirer nos regards. Amen. Amen. To éclat moko pona ko benda miso ya bato. Oyo ba kosola likolo na Yesu Christ. Tomonaki ete nzambe ya moko akomaki sacrifice. Ici il a été défiguré. Babeti ye. Mais moto babeti Bible lobete azalaki n'importe qui te.
ezalaki te ke Yesu azalaki elongi mabe, azalaki boye na boye. Non. Peyemba on a nzembo ya liste de la vallée, et parmi 10 000, c'était lui le plus beau. Amen. 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 Peyemba kango no. Ce que je vis dans Mukanda ya Psaume 45, la verset 1 à 8. Nzembo. Psaume 45. Verset 1 à 8. La Bible dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. Amen. Obo solanatina na Yesu Christ. C'est-à-dire likuwa tina bana na batu yenda leki kitoko. Mais kuna na Golgotha, babete moye buto tala butu yezate. Ndenge batu basala kiye. Akoma ke loko moko ya mabe. Soko continue balobete. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Azalaki muto ya pambola mai. Pengolo zalaki kolona yi. Amen. Brana mamona ki alobi mutandengo na omoni ete ozana posa esengo ou premier na yezali. Olela, c'est dire que abete même bato ba dessiner nan ba koko dessiner mutandengo na ta présence na nkolo. Ce n'est pas n'importe qui. Kolo ya sali biso yemoka zala salama misala mabe. Azala mabe. Non, babete il est le plus beau. Amen. C'est pourquoi Dieu l'a béni pour toujours. Vaillant guerrier. Oyazalaki mutako bunda makasi. Saint ton épée, ta parure et ta gloire. So kitina to na cette moi Bible dit ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Amen. Yazalaki wazaki tuna ipakolami. Soko tali écriture wana ezali na mukanda ya Hébreu. O tango Yesu Kristo yaki na nzoto. Dans Hébreu chapitre 1er, à partir du verset 8. La Bible dit, mais il a dit, ô Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ce qu'on va dire verset, la Bible le dit. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, les premiers-nés, c'est-à-dire c'était lui, c'est-à-dire mutakoka na yazate. Azalaki oyo ndenge tozo bat bazo kanzata alaki difficile à regarder wana nde tokomona yango batunde basali yende wana ba défigurer ye na kobeta na kufinga na kuchola. Mais ce n'était pas n'importe qui. Ésaïe chapitre 9, la verset 5. Wana ezalaki prophétie pour na Yesu Kristo. Ésaïe chapitre 9, la verset 5. Bible le bête, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pour être mwana moko abotameli biso, mwana moko mobile pesameli biso. Et la domination reposera sur son épaule. Bokonzi, toko kunza, et uvanda na mapeka na ye. On l'appellera admirable. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, et lokoyo, ceux qui ont taillé les os yango. C'est ça ce qui est admirable. Oui, bien avant boka nyoso tout ce qui ont moins loko os sepela. C'est-à-dire, taillé a échangé, mutawiti mboka taillé échangé, azo sepela na yango. C'est-à-dire, moni soza comme. C'est-à-dire, biloko os sepelisa. Bible dit, on l'appellera. Lui, il est admirable. Amen. Conseiller Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est-à-dire, Azalaki n'importe qui, notre Seigneur. Mais à Golgotha, alléluia. Kuna na Golgotha, batunde basala qui était na elongi na ye et comme qui misérable. Moi écoute kotala yango te.
Bibite tant que toza koyoka maté nzamba zo fungolela biso emoniseli au jour le jour. Amen. Bibite un peuple sans révélation, il est sans frein. Amen. 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 Nento solola ki yango comme son frère na ngape boalo alobaki yango o etali ndenge nini batombola ki ye. Tokomona mutu na mukili ndenge nini asalaki nzambe. Dans Jean chapitre 3, dans verset 14, Yohan, chapitre 3, dans verset 14. Bible dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Lokola Moïse, kuna na désert, tombola ki nyoka o le serpent de rein, et bongi pete, mwana na moto, ba tombola yendengwana. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La tinete oyo nyonso akondimela ye, akoka, kozwa bomoi na seko. Oko tombola oyo, élevé. Ndenge ba Moïse soki nyoka sweyo na désert ezaki soki nyoka sweyo okifo kende wapi epai nini libende wana ya nyoka le serpent de rein Moïse asalaki obanda kotala yango pone te ngenge wana ezala na puissance te bima obika. Amen. Ezalaki likambu ya la vie ou la mort. Alléluia. Amen. Awa Yesu Christ abeta, il faut que mwana na moto atombwa mape, c'est-à-dire bacha likolo entre ciel et terre. Ezate ciel et terre ya cimetière na binote. Ezaki moi lokola kisenso wana. Na mwa colline wana, bache sikoyo kuruz kuna. E bache moto nyonso to azomona. Ebi biso ezande kisenso za colline mo eza likolo. Siku bache yo kuna, babaki ye entre se na likolo. Il était là. Et bien, le lokola Moïse a salaki serpent de rein. Bible dit que tous ont péché. Biso nyonso tozaki na masumu, privé de la gloire de Dieu. Déjà nyoka asia soit ki biso nyonso. L'humanité entière balaki na ngenge ya nyoka. Amen. La Genèse 3 kuna tokotanga ngota prochainement 3 15 à 16, Bible dit Ye akonyata mutu ya nyoka. Alléluia. Il doit écraser la tête du serpent. Et on peut akozokisa ye na likolo. Et notre Dieu a été blessé. Le Bible dit là à Golgotha quand il a été élevé, défiguré, mutu azalaki le plus beau entre tous. Babete mwengu tokotale lisusu ezati. C'est-à-dire ko beta yango ya ndengwana ata nyama babeta ka ndengwana te. Défiguré. Amen. Il n'avait plus rien pour attirer mutu. Pas ndenge mangoma zolakisa biso batiaki ata mwa elamba moke. Non, batie kuna bulumbu. Ni. Notre Seigneur était ni là-bas. O batia yona mwa elamba eza nkolo na biso te. Et bato baki botala mutu na bino ye wana. Humilié. Amen. Première élévation, c'était quoi? Les hommes l'ont élevé pour l'humilier. Si makobeta ye kofinga ye tout. Et même na se bazalaki kolobango ezaki facilité. Toyebi bandeko na ye. Le fils le frère de Jésus, totangi Jésus alaki ndeko na Yesu. Jacques batangi, il y avait aussi Simon. Il y avait aussi Joseph. Ils étaient 4. Na bandeko msusu ya basi. Mais batanga eza ba oya mibali. Mibali bete ye wana mama wana azwaka zemi na yete. Ezalaki donc c'est un enfant bâtard. Nde bazao finga Yesu Christ. C'est-à-dire parmi bana wana bakoloba wani zaka Joseph akouvra ki kaka. C'est un enfant bâtard. Des injures. Il fallait mais atombwa pour qu'on puisse l'humilier. Alléluia. Amen. Et autant baza ko humilier wana, Dieu avait un programme divin. Amen. Azaki programme moko ezalaki na kati wana. Nini te anyata mutu na nyoka. Qu'il puisse écraser la tête du serpent. Et akufa pour engloutir la mort. Oui. Et sortir vivant. Amen. Abima menana victorieux.
Pour ne tengai na yo, bateau nyonso tozalaki déjà na sémence ya mabe. Mon pikira nyoka ezali katikati na biso. Toute l'humanité bakoka kotalela ye Yesu Christ. Amen. 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 Comme il a été élevé. Élévation ya liboso, c'était ça par les hommes, la main des hommes. Des tombolaki. Pour l'humilier. Dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. À partir du verset 28. Tu à 28 et puis tu à 24. La Bible dit, Jésus donc leur dit, Wana Yesu ebisi bango. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Alléluia. Abite bino, tant bino ne boko tombo la mwana na mutu. Première élévation, c'est l'élévation des hommes. Pour na ko humilier. Wana za ko lukaye bisa bango ndenge nini pe bako bomaye. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a envoyé. Alléluia. Abite tango bino boko telem boko tombo la ngai, bino boko yeba ngai nazali nani. Alléluia. Amen. Ça c'est la révélation. Qui je suis? Le je suis à l'obagité avant qu'Abraham fît je suis. Amen. Vous saurez. C'est du temps baza ko humilier ngai ba. Oyo yanga ba ko yebete ngai nazali nzambe. Amen. Alors, je vous l'ai dit, Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, bino batunde boko tombo la mwana na mutu. Pas pour na kupambula, pour l'humilier. Mais à ce moment, ba oyo ya ye, ba ko yebete ya azali nani. Na verset 24. C'est pourquoi je vous dis, vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Bino boko kufa na masumu na bino soki boyebite bondimite ke ngai nazali. Amen. Amen. Si vous ne croyez pas ce que je suis, mais tant bino boko tombola ngai, bino boko yebite ngai nazali. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Luc chapitre 10, dans verset 22. Lucas. Luc 10, 22. La Bible dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ni qui est le Père. To tata zalinan. Si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Là maintenant ça devient un problème de révélation. Abete bokoyeba nga nazali nani, mais pona boyeba ngai, c'est tout un problème. Parce que mutayebi tata te, mutayebi mwana te. Mais pona yo soso là, il faut ba fungola yo. Voilà. À qui il veut le révéler. C'est-à-dire que là quand il y a eu l'élévation, mutu atomboli Yesu Kristo pona ko humilier ye, ba oya nzambe ba soso lete wana zali nzambe. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Sacrifice ezali ko pesa masu maintenant, wana bat bazako seka. Botala muto yo azali komona za muto ndenge to saliye mais ba oya yeba komonete ezali nde likabo nzamba pesi biso. Et ils ont cru que c'est je suis, c'est lui qui est le je suis. Et alors bete ba o nyos ba kondimate ye azali je suis, c'est-à-dire ils seront sans révélation, ils vont mourir dans leur péché. Amen. Ça devient grave. Tu vois bete sans révélation, il est sans révélation, sans la foi. Parce que la foi, c'était aussi une révélation. Il est impossible de lui être agréable. C'est Dieu lui-même qui s'est sacrifié. J'ai un monarque, on a eu la Patmos. Personne n'a été trouvé digne. Atali mokilmo mutazati. Abandi kolela, mais même si c'est tala mopate. Amen. Tala mwana na pate. Lui a été immolé pour vous. Yenda kufaki pona bino. C'est Jésus-Christ là. Le monde, première élévation, c'est le monde. Batombolier. Entre ciel et terre. Nanzela ya bois. Mais but divin zala kinini akuka pour écraser la tête du serpent. Babimisa veno eza katikati na biso ba croyant. Et à ce moment-là,
Tout le monde a été, quand il a étendu la main, abete venez tous à moi qui êtes chargés. Amen. Soboya, ba oyo ya ye. Mais pour nous à la oyo ya ye, faut aloyer banaki déjà. Amen. Et puis Dieu doit te révéler. Abete mutunyo sakoye bayangote. Personne ne connaît le Fils si ce n'est qu'à celui qu'il veut le révéler. C'est-à-dire il faut nzamba fungola yo mayele pour connaître la révélation de qui est Jésus-Christ. Et là à Golgotha, dans Jean chapitre 12, Yohani 12, à partir du verset 32, le Seigneur dit, et moi quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia. Amen. Amen. La version subalobete, ngai tambino boko tombola, ko tombola oyo oyo. Mutu na mukila tombola kie kuna na Golgotha. Tango bino boko tombola ngai na kobenga bana nzambe nyonso. Na ngai elongo. Je vais attirer tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui sera attiré. Non. Le Seigneur a dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Mais maintenant, tout le monde était, nous s'aimons avec larmes. La Bible dit, celui qui s'aime avec larmes, moissonne avec chant d'allégresse. Tout ça, kona, nakolela. Mais esengwezali, tous les faux qu'on n'a pas envoyés, bazo s'est gonflé. Angaï pasteur kingali, angaï prophète kingali. La Bible dit, se sont fait une foule de docteurs. Amen. Tout le monde a kiango. Tout celui qui veut ce qu'on appelle pasteur, docteur, c'est un veau d'or. Pour battre Bassali. Dans Matthieu 23, dans verset 9, il n'appelez personne sur la terre votre père ou votre enseignant. Les athées tata otobenga makananzo toti, wana ça n'a rien à voir avec ça. Tata nanga mulimo. Oh non, nous sommes tous frères. Amen. C'est une assemblée de frères et de sœurs en le Seigneur. Et ils se sont fabriqués de veaux d'or. Bah combien belé? Le Seigneur a dit, c'est pourquoi je vais les ramener en Babylonie. Ils seront en captivité. Là où est sengwezalité. Là où l'amour est alité. Nakumema bango kuna komba ngi ko sambela banzemba mikeko. Abete ngai tangu na kotelema. Na ko rassembler. Biso toyeba ki nzambe te. Nous les païens, on était sans Dieu dans le monde. Toyeki na nzambe te. Nzambe la ibana na nzambe ba Israël. Amen. Bango de bazaki na ba alliance, bango de bazaki na ba promesse. Mais de deux, il veut nous faire un seul peuple. Na ba juif, na biso, tout quoi kozala biso nyonso lisanga moko. À réunir biso ensemble. Amen. Amen. Oh, première élévation. Tant ba élevé na Golgotha kuna, je vais attirer bana na Nzambe nyonso. Moi na Nzambe nyonso toi yebite nazali rien. Je suis d'abord pécheur. Venez à nyoka ezalaki na ngai. Ko botama na biso to botami déjà na lisumu. Il faut maintenant kokende. Vite kotalela Yesu Christ. Tournez les regards à Jésus-Christ. Là à Golgotha. Dans Marc chapitre 15, dans verset 39, Malako. Marc 15, 39. Les centeniers qui étaient en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, il dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Amen. Sur place, au moins que même bateau bazalaki ko bundisa yewa. Oui, oui. Bana nzambe pe bazalaki. Voilà. Celui-ci directement la révélation que celui-ci là, c'est non, ce n'est pas n'importe qui. Réellement, c'est un fils de Dieu. Dieu lui a ouvert l'esprit. Indinga fungoli mayela muto, azo fungoli pe ba oyo ya ye nyonso. Amen. Amen. Le centenier a compris. Abi non. Ata baza ko finga, ata bo azamwana na nzambe. Voilà. Et tous les siens. Ya moni te ben même ndenge ndeko tolo ba yimukolo mususu na ba guerre na ba Ukraine. So koko kangela ba soda na mutema mabete. Baza service commandé. Il y a nos frères qui meurent là-bas. Il y a aussi les frères Bazako Bunda. Mais ce qui était, c'est un problème, le service. Mais c'est Bazabana Nazam. Ils appellent le Banazam des Ali Kokokisama. Puis il y aura des guerres et des bruits de guerre. Amen. Beaucoup de Kolongola Yangote. Mais ko inate. Yo bonde la kaka. Amen. Lui le vete yo zala prêt.
Parce que tant que ça les sous-soutés. Sur place, le centenaire a eu la révélation de qui était Jésus-Christ. Il a compris que Dieu était en Christ et réconciliait le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis aussi la parole de la réconciliation. Amen. Amen. Dieu était en Christ, là à Golgotha. Quand tu as la révélation, tu vas comprendre que le Fils qu'on a tué là, le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu était en lui. Maintenant, il est en train de réconcilier le monde avec lui-même. Et la Bible dit point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et comme les hommes c'est le Père seul qui donne la révélation. Et ceux qui opposent à Nzambe, Dieu doit mettre en vous le vouloir et le faire. Amen. Quand on vous parle de la parole, réellement, c'est Dieu qui m'ouvre les Écritures. Nous prêchons sur base des Écritures. Amen. On laisse Dieu parler par les Écritures. Ça, c'est pas fable. Non. C'est ça la prédication de l'Évangile. Croire comme dit l'Écriture. Amen. Voilà comment il a été élevé par les hommes. Ou à Golgotha, na colline moko, batie nini kuna kuruz. Ils attendaient M. Bazako le Bezaki sur un bois. Non, il y avait une croix. Amen. Il était là. Et c'était Dieu qui était là. Il donne maintenant la révélation. Commençant par là, et pas Azalaki, Moutouazoué révélation. Ou Azalaki Outou Mobiominaye. Asosole to Azaliza. Amen. Et puis, tant que bino bat boko tombo langai, boko yebete qui je suis. Amen. Mais bah, oye bako za révélation anate. Ils vont mourir dans leur péché. Bako kufa na masumu na bango. Dieu réconcilia le monde avec lui-même. Amen. Et c'était une obéissance. Dans Mukanda, il y a Philippiens chapitre 2, verset 9. La Bible dit, c'est pourquoi, Tobani même dans verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. Yemoko amilongo la maki amikitisaki, en prenant une forme de serviteur. Akomaki lokola moumbu, en devenant semblable aux hommes. Akomi lokola mutu, et ayant paru comme un simple homme. Maintenant, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Alléluia. Amen. Il s'est rendu obéissant. La récompense de l'obéissance dans la foi. Ici, notre Seigneur, Yemoko Akomaki, obéissant. Botosi, Andimi Wazalaki, le plus bon entre 10 000. L'étoile du matin, alléluia. Les lits de la vallée. Mais tu as vu les lits de la vallée là, ces âmes fleurs donc c'est le kitoko. Amen. Où est le lit de la vallée zate? Même Yemutu kitoko, Yemutu malam, le créateur du ciel et la terre, humilié par les hommes, batombolié entre ciel et terre. Na colline, Botala. Bible dit lui était obéissant parce que objectif Mourela Inanzam. Il y avait un objectif divin, écraser la tête du serpent. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mort, où est ton aiguillon? Amen. Bah, arracher l'aiguillon de la mort. Azasuna force mon côté sur l'humanité. Et bah, sur place, on a que nous puissions aussi avoir la révélation. Amen. De qui est Jésus-Christ. Vous connaîtrez qui je suis. Mais si vous avez la révélation en athée, tu es vide. Amen. Tu es destiné à être détruit à la mort. Maintenant, la récompense. Au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Là, et pas il va tombolier, va humilier. Comme il était obéissant, Dieu l'a récompensé aussi. Amen. Après c'est maintenant combo et les quignos. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Afin que
qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Natinet na kombo na Yesu Christ, ma bolongo nyonso ekita. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Mungongo, maloba nyonso, batba yuso solete Yesu ayali Yahweh, à la gloire de Dieu le Père. Et Yahweh de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans les Nouveaux. Yahshua, pas Yehoshua, non. C'est Yahweh, Shua, Sauveur. Les véritables enfants de Dieu, ils savent que celui qui était mort là à la croix, c'est leur rédempteur. C'est leur sauveur. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et la Bible dit, parce qu'il a été, il s'est humilié. Humiliation indémoine, lui qui était le plus beau, lui qui était l'admirable. Amen. Alléluia. Amen. Il devrait accepter l'humiliation. Muitanga mona kia ngome mabinkolo moeku po elongo ezate. Ndenge na kozala humilié boy. Mais de toutes les façons, que ta volonté soit faite. Amen. 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 Tike te volonté na yonde kopisa. Et à cause de son obéissance, le Seigneur avait dit, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Nakondima teke mubula minanga amona oya bopoli. Et quand le diable l'a englouti, ils sont entrés ensemble, c'est le diable est resté dans le séjour des morts. Amen. Amen. Englouti dans la victoire. Et le Seigneur était ressuscité. Parce que Dieu veille toujours sur ses promesses. Dans Jérémie chapitre 1er, verset 12, je pense. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Et il veillait cette parole à Jésus-Christ. Ato nyokwa mi mokobonama. Okobima. Job alobiango ngai je ne peux pas. Nachola nzambe nanga. Na yebite ata na komi putulu. Ata michopi mo lenzo toyo. Mais misu nanga ekomona ye. Amen. Il croyait à une résurrection. C'est vrai. Le but c'est la première des résurrections. Quoi Bible les héros oyo bakufaki kuna bamonaki bapasi banyokoli bango. Okozala na yo za yomoko. Bozami balé misato. Dans la simplicité, vous souffrez pour le Seigneur, mais vous avez gardé la foi. Amen. Et Seigneur, il y aura une récompense. Nous allons atteindre la perfection. Amen. Le but le plus élevé. Dans la fête des noces. Restez avec Abraham, restez avec Israël, avec tout ce monde-là. Amen. Amen. Nous serons ensemble. Parce que là, habitant Tombolier, première élévation, il a réuni tout le monde. Et les Juifs. Et les païens. Parce que le centenier là, c'est un païen. Mais il a reconnu, il a eu la révélation. Sur place, plus de différence en Jésus-Christ. J'attirerai tous les hommes vers moi. Tous les enfants de Dieu, qui lui il a connu, les Élis. Et là, pourquoi la Bible dit, aucun Élie ne se perdra. Amen. D'autres se réjouissent dans la gloire. Mais les autres étaient sciés. Amen. Torturés. Mais ils n'ont pas renié la foi. Amen. Ils savaient que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Maintenant, récompense en Zambé, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, à cause de l'obéissance. Mais le plan divin, c'était quoi? Bah, écraser la tête du serpent. Ah, benga bana na Nzambe nyonso baza na révélation oyoyo de qui est Jésus-Christ. Dans Acte chapitre 2, verset 33 à 36. Acte chapitre 2, verset 33 à 36. Maintenant, ici, nous voyons la deuxième élévation, c'est une élévation qui vient de Dieu. Alléluia. D'abord, il y a une première élévation, il y a l'élévation, il y a Batou. Mais ici aussi, Dieu l'a récompensé. Maintenant, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Mais ici, maintenant, la Bible dit maintenant, Zamba tombolié tina loboko na mobali. À la droite de Dieu. Vous avez vu la droite de Dieu, c'est quoi?
C'est la force, c'est Dieu lui-même. Amen. La puissance. Zambé a tombolié, tina niveau il est qui le plus élevé. Et là, il a pris le Saint-Esprit. Il a répandu. Alléluia. Pour que biso ba oyo ya ye nyonso, tout wa kozwa bon moyo ezalaki kati na ye. Amen. Amen. Maintenant par le baptême du Saint-Esprit, nous qui étions nés de nouveau, le Seigneur fait de nous aussi des petits dieux. Amen. Va dire à mes frères, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Là, c'était la première montée, tout le monde a commencé pour aller déposer le sang sur les prophétiatoires. Mais ici, Dieu l'a élevé. Quand il est monté là, il est parti, il a pris le Saint-Esprit qu'il a répandu sur les siens. Une autre récompense. Ponete ba oyo nyonso yo bakotalela ye na Golgotha lokola mwana na Nzambe bakozwa emoniseli bakozwa bomoi na Yesu Christ. Amen. Qu'il soit identifié en lui. Nous à Philippiens, chapitre 1er, pas être dans la Kiwana. Dans Philippiens, chapitre 3, le verset 19. La Bible dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Po izalaki elikia pour la zalaki na yango. Nakoma, namona, lisekwa ya bakufi. Naza d'abord identifié na ye, mais tango kolo akoya natikala tie. O bakufi katikati na ngondima, basekwa, biso tuzali na bomoi to bongwana, po ete biso nyonso kende to mata. Amen. Amen. Bitu munene, bat balake to atteindre la résurrection des morts. Bato nyonso bakufi na kondima, ete nkolo ako visiter biso. Nzambe azalaki mpe na elikia ete biso oyo tozalaki na musika tokoka kopusana tokoka koyeba mpe kondima oyo. Cette fois transmise une fois pour toutes au sein. Les véritables enfants de Dieu, ils croient que Jésus-Christ est leur rédempteur, Jésus-Christ est leur sauveur. Amen. Amen. Et puis bazali mpe ko confesser ye. Ndio tozali ko koteya na bato mosusu ete boya epai na Yesu Christ. Il faut kotatola Yesu Christ. Amen. Et la Bible dit, enfin que quiconque, toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Pas n'importe quel Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si je puis, elikyo ezalaki na bandeko na biso, bakoka komona lisekwa. Bandimi baboma bango, bandimi basala bango mabe, bandimi baseka bango, me bayebaki baza na promesse o Nzambe apesaki bango. Yango moni ezala Joseph tanga kufaka albete mikwa nanga botika yango te. Tobotambolaka na yango. Parce qu'il va nous visiter. Amen. Tout ce que nous disons ici, toutes les promesses de la Bible dit sont oui et amen en Jésus-Christ. Na Golgotha tout est déjà accompli. Quand il a dit tout est accompli, on attend que le temps de Dieu. Ils viendront à la parole. Amen. De gré ou de force. Amen. Amen. Et nous tenons-nous forts. Forts. Dans la promesse de tout le monde, les premiers nés, obéissants. Jusqu'à la mort à la croix. Batombole, basekiye. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 35. Romains chapitre 8. La Bible dit, dans verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce sera la tribulation,
est-ce que ezali baminyoko ou l'angoisse to ya kobangisa biso ou la persécution to konyokola ngai ou la faim to kozanga bilei ou la nudité ou des périls ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Dieu nous a aimés. C'est pourquoi moi, je dis, héros, il n'y a pas de kiwana. Bazalaki na eloko musu bazali kozela te. Ebe ite nzambe na biso ko visiter biso. Yemko alobaki te, je vais vous préparer une place et je viendrai vous prendre. Amen. Tant yake akeko bongisa sika et akoya eza histoire te. Il viendra nous prendre. Et rien. Mais qu'est-ce qui peut nous séparer na iloba o na ba niveau to komi nango Zambé ti a memission na ba temps oyo. Qu'est-ce qui peut nous séparer? Bamona yo zongi na mukili kuna okomi o na komi nganga na komi boye na ibité. Paul a le bien en tout cas rien. Kokufa, ce que Kokufa, nous allons mourir en Christ. Amen. Mais avec des promesses. Il viendra nous visiter. Surtout aux Anabomo et tout ce qu'il y aura un temps où nous serons changés. La transmutation de nos corps. Dans Matthieu chapitre 8, verset 11. Matthieu chapitre 8, verset 11. La Bible dit, oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Plusieurs, bakoya de gauche à droite. Oh, tout le monde est héros et bakufi katikati na gondima. Nous serons tous ensemble. Amen. Abraham sera avec nous là-bas, dans la fête des noces. Isaac sera là, Jacob sera là, et tous ces héros. Héros ezaka te oyo David asalaki boye o kuna bakotaki na moto azikite. Non, d'autres aussi ont été sciés. D'autres aussi ont été humiliés. Bazo seka, bazo finga. Mais ils ont gardé la foi que notre Dieu nous visitera. Et là à Golgotha, quand les hommes l'ont élevé, il a dit je vais attirer tout le monde. Et Abraham, Isaac et tous, vous allez vous trouver ensemble. Là dans la fête des noces. C'est ce que veut dire cette écriture. Amen. Amen. Mais la foi doit être conformément à la parole. Nous devons croire comme dit l'écriture. Tout le monde qui a un dimanche passé, oh, nous sommes comment la Bible était, nous les mettons à côté. Amen. Oh, les 7 tonnerres, ce n'est pas écrit. Notre foi est basée sur les écritures. Jean Lobete, celui qui croit en moi, comme dit les Écritures, le fleuve d'eau vive couleront de son sein. Amen. Oh, yandimelinga lokola likomie lobi. Et pour mususu ezali ko troubler lisusu bato, c'est sur la révélation du 7e sceau. Tokoki kozwa yango pe mwa point wana pe muke tokoka kososola si le 7e sceau. Misusu baye o c'est révélé, misusu baye o ce n'est pas révélé. Sokozwi na Apocalypse chapitre 8 na verset 1 à 6. La Bible dit quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Alléluia. Quand il ouvrit le 7e sceau, toujours comme ça, avec l'ennemi. On commence à Apocalypse chapitre 8.
dans versets 1 à 6. Quand il ouvrit le 7e sceau, il lit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Mais kosuka kaka tena kotanga kaka moi kiteni. Pour nous révélation, discernement, quand ne loba tanga contexte neos. Et la Bible dit, et j'ai vu 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur firent donner. Dans mon liba ange 7 o bazali ko telema liboso na Nzambe pe bazali ko simba ba trompette na bango pona ko beta yango. Et un autre ange vint et s'éteint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit de feu et les jeta sur la terre. Et il les voit des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alléluia. Ce que tu as dit, dans le contexte, c'est la fin. Il y a tant de grâce aux amba pessimiti. Grâce aux autres kaka tena biso soki tuza enlevé, non. Bana Israël, puis la Bible dit, ils vont recevoir un esprit de grâce. Amen. Et ils tourneront les regards vers Jésus-Christ. Et bah, plairait sur celui qu'ils ont percé. C'est-à-dire, la grâce, ce qui sont nous alliés enlever, et qu'on tique encore dans les 144 000. Il faut pas y aller Jésus-Christ. Ce qu'on tangué sur les 3 premiers sauts, ils ont déjà passé dans l'histoire. 4e saut, ils ont dit que dans la période où nous allons dans l'église du Nouveau Testament, nous allons vivre maintenant. 5e saut, ils ont se rapporté dans les Juifs. Moi, ils ont dit que na batan ya église autre yali nango mususu ekokutombe pona après enlèvement parce qu'il faut pas boma bango pour que le nombre soit complet comme dit l'écriture. Le 6e saut yango ezako kende tina batan ya ba jugement. Maintenant le 7e saut ezali ko comprendre moi ba jugement ya ba trompette. O yango ezali ko entrer en scène na période oyo. Il y a 6e saut. Alléluia. Colère dans Nzambe. C'est-à-dire, ils ont chevauché 6e, 7e saut. Le trône de grâce devient le trône de jugement. C'est tout ce qu'ils avaient dit. Nzambe ngolunaye sili maintenant na mukili. Babete ba prière, oyo pesi Nzambe alingi suko yoka yango te. Ezala na lola, ezala na seba mona nanu likamwa ndengo wana te. Amen. C'est-à-dire que le 7e saut, les alliés n'ont pas révélé, puis c'est simple. C'est lorsque le trône de grâce devient le trône de jugement. C'est-à-dire, tant où Nzambe azali ko renoncer à l'adoration. Okobondela ya koyoka yo lisusuté. Déjà nkolo ayaki ko ouvrir une année de grâce pour le Seigneur. Pour na biso nyoso tuto kota kati na ngolo. Mais okoma na temps moko, wana biso soki tozali enlever, il faut ngolo ezonga suna bana Israël pour na baso sola Yesu Christ. Si ma koso sola Yesu Christ, il n'y aura plus le temps. Ngolo ekozali lisusu te. Trône wana wezalaki yo ete makile za koloba ngolo likolo na ngolo. Ça deviendra maintenant un trône de jugement. Bible dit les gens vont chercher même la mort. Les trompettes vont sonner. Jugement est quoi na seoyi. Et ba lobete kozala horrible. Ba koza mukilo ba bukima même banda kuna bango ba okende ba montagne boko elata biso to kwa kozala ngoti. Parce que makambo ekozala na kati na mukilo yo ekozala makambo moko terrible. Amen. C'est le 7e saut, ça ne concerne même pas l'église. Là l'église est déjà enlevée. Le 4e saut. 5e saut c'est pour les Juifs. 7e saut, ils ont l'accepté contre ndenge nini Nzambe mwangolo kozana bana ya Juif ba kwa koyeba Yesu Christ. Il faut pas penser bango un esprit de grâce au biso tozana ngo lelo. Mais quand cela sera fini, il n'y aura plus d'adoration. Maintenant le trône de grâce et comment est-ce que Nzamba ko kitisa kanda na ena mukili.
nde tomoni ete lelo baza koboma bakozwa yo boye baye na yo boye frère ndima soki olobi te kobwangani yesu oyo tobomi yo obomi yo babomi yo mpo okufi mais baduza koba me nzambe na bango aza c'est une grâce. L'essentiel que tu es mort dans des promesses. Amen. Amen. La Bible dit qu'ils étaient sciés la foi de ces héros, torturés. Bao bakimaki te batikalaki misusu pe bakimaki, c'était la même chose. Oboyi kosambela bazwi babwaki yo na moto, d'autres dieux a intervenu, c'était des héros. Mais finalement, ils ont tous fini par mourir. Amen. Bakufaki. Mais ils sont morts dans les promesses. Que notre Dieu nous visitera. Amen. Amen. Bible lobete Batu Bazalina sans révélation, ils sont sans frein. C'est-à-dire Bazali pour se conduire le col à Bantaba. Na Jérémie, aujourd'hui d'abord Jérémie chapitre 2, na verset 13. C'est facilité. Parce que nous sommes sur les Écritures. Amen. Kwa tato likuna na Krefel ndiko mwasi moko bakendaki ko visiter na bandeko na bango alaki catholique. Mwasi na lobi me bino boyaka kotala biso me bopesaka biso liloba te mpo na nini. Amen. Bopesaka biso liloba te ayebisi bapaster na ye wana bopesaka biso liloba te biloba so bolingi boyoka liloba bokenda boyebi centre missionnaire wana ya Krefel bokende kuna oyoka kaka liloba ezali kuna. Amen. Il faut aussi confesser kotatola ki bato bayoka la parole, la pire parole. Lelo moko kuna bazosala délivrance bato po bakende poto tala nde batondi po badélivrer bango. C'est ça, le mariage, de ceci, de cela. La Bible dit qu'ils se sont fait des citernes crevassées. Amen. Genèse chapitre 2 et Jérémie chapitre 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Alléluia. Libota nangai basali masumu mibale. Babosani ngai o nazali source. Ya mayo ya peto. Pour se creuser des citernes et des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Alléluia. Bamisali biloko ezali ko bomba tamaïti. Des citernes crevassées. Et même se sont fabriqués. Ils n'ont pas connu le Seigneur. Là, Golgotha a tourné les regards vers tout le monde. Venez, alléluia. Venez tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Dans Jérémie chapitre 8, verset 7 à 8. Dans Jérémie chapitre 8, verset 7 à 8. La Bible dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. Amen. Ndeko babengi cigogne. Kuna na likolo ayebi kososo la saison na ye. Ba yebi teta musumu. Awa lelo to kota na elango komona bandi kokima. La tourtelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Alléluia. Babete même banyama. Babina goma kuna po boyebete volcan ekotonga ekotomboka bokomona tanzu na ba makako bakomobima na mboka. Bato bamo basosola ete kuna bato zako ubomona mena ba fourmi bazako kim. Babete kuna dikambuzana bomwe bato bakomi kozoba disposition. Mais le mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Amen. Amen. Bat bayebite ba sosolite mungongo na nzambe zesikali. La parole nzamba lobete liloba na ngai ekozonge pa na ngai te soki sali musalo ekenda ikoluka te. Dieu a sa parole, il faut ezonge pa inaye. Et soki ozana pa ozana liloba na nzambe kati okozonga na liloba ngwe pa na nzambe. Mais bat ba sosolite le temps de leur visitation. Tant que nous bazali visiter.
yango tokoyebisa toujours te mercredi fungola signal na yo okomika na YouTube na yo mission libre Krefel à partir ya ba 18h30 okozwa signal okoyoka parole mercredi samedi dimanche na tongo à partir ya ba 8h okoyoka la voix le Seigneur asiba basali na ye. Et venez aussi dans ce lieu, alléluia, où nous nous exhortons et nous prions conformément à la promesse dans ça. Et Nzambe akokisa bilaka na ye. Et quand nous prions pour la cause de l'église. Amen. Tu évite tozalaki rien, tozalaki condamné. Sans Dieu dans le monde. Oui, évite tango Joseph batiaki na prison. Azali komona tina prison azalaki kuna mazali na ba vision na ye, na bandoto na ye, mais il était prisonnier. Tant babimisi moto balaine na kati ya prison le bete kanisa ngai pe. Alléluia. Tant que yo bima parlez aussi de bien de moi. Amen. Mais nous aussi, on doit savoir que ceux qui sont bimi na prison, il y a d'autres prisonniers qui sont là. Amen. Mais mutazaka amutu. Tant que bosani na ye bisengo nyonso, ta bosani qu'il y avait un Joseph là-bas. Mais nous devons nous souvenir. Amen. Que Nzambe oyo amemi bandeko oyo na tina ya manque d'obéissance kuna na Babylonie. Moïse alobi me soko tiki bango kuna bakoloba nini bimisa bango na Égypte pona oboma bango. C'est un Dieu miséricordieux. Na nzela mabondeli na biso Nzambe ye moko akozongisa bango. Amen. C'est lui qui croit à moi comme dit les Écritures. Foto ndima nkolo lokola likomi elobi qui dispensait droitement la parole tel qu'il est écrit dans 2 Thessaloniciens 2 à 15. Dispensait droitement la parole. Celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Alléluia. Promesse Nzambe akopamba. Ne nous décourageons pas, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Ezala nzala, ezala kozanga bilei, ezala kangama na liloba. Le Seigneur est fidèle et à son temps, il va accomplir. Jésus-Christ était obéissant jusqu'à la mort à la croix, il a été récompensé. Amen. Amen. Nous aussi, le Seigneur a fait la promesse. Nous allons atteindre la perfection. Yango zaki posa ya Paul. Ete na koka kobika lisekwa ya liboso. Tuko kovanda na Abraham. Tuko kovanda na Jacob, tuko kovanda na Isaac, na bandimi nyonso. Amen. Komanda na boya Ancien Testament. Tina biso, cette foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints, exige l'obéissance. Amen. Amen. Et l'obéissance a une récompense. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le Saint nom de Jésus. Amen.